C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. La danse, c'est l'angaï. La barre de 103, hein? Nazo Luka, Dani exotique, on a marqué la Sato Rouge. Toqué dans l'accès en bouta. Merci à tous. Restaurant Dani Exo, Yangoy. Dani Exo, on a Sato Rouge. Ce qu'on dit, il paye, vous voyez Paris, les cas Sato Rouge. Nous allons à Sato Rouge, net Yarologa. Au cas de Sénégalais, nous battons l'Arabie Saoudite. Il y a un Dani Exo, un soldat de l'Oragolia, pour na Congo, bana Brazza, bana Angola, ou à Paris, ou les Kina, Dani Exo. Donc, emporté Ali, Ntabana Siego, quel solde, place Moussou 15 €. Balinga Kongola Ondegeni, Balinga Kongola Ondegeni, Dani, Hatali santé, Yaba Congolais, Kolia Nabiso, Nabe épidémie Nengeye. Ce que je ma casité, au Banaka, le vaccin, le vaccin, le 3e dose, le 4e dose. 31 Marcadé, Château Rouge, Collier qui toque. Toujours les mêmes prix. Dernier restaurant Exo, Gif Noir, mais Bobo Salaté, il y a aussi les formules. Bonjour fidèles internautes, bienvenue sur Sola Vérité. Sola Vérité, mission Nabino, Hôtel Labino Vérité en face comme d'habitude. J'ai le réel plaisir de recevoir aujourd'hui grand chanteur parmi les grands chanteurs, parmi les talentueux. Yambo Konabiso, Gibson Butukondo, Aigle, R. Mourinho. Tout décortiqué, premier invité Nabiso, premier artiste aussi pour na plateau Nabiso, artiste à Libosoto Yamba, Isaïe, as artiste après ça, toujours opportunité sur ton aposa nae, ailleurs à ceux qui t'en a besoin nae, il se peut que a besoin de tout Kendara. Donc j'ai boto Yamba comme premier artiste pour na plateau Nabiso et puis pour na 2022, artiste à Liboso, Tozo, banana tournage émission, la conception Nabiso Sika, Isa El Morijo Aigle. Gibson Butukondo, le cardinal, Tomé ko décortiqué na ebobi qui est tout na matanga na musique na biso, tout bon si général des FAO, tout ça na ba actualité il y a 2021, il faut tout solo là on a yé et puis tout côté 2022 tu ba projet artiste les anini, azo préparer nini, azo bomsa nini, a oté comme c'est biso single na nzembu ya ngai. Ils ont évolué bien, plus de 100 000 vues déjà na YouTube, ils ont évolué pendant 9 mois déjà, Ebima, internaute va consommer, fanatique va consommer, tous les artistes ont projet nini pour 2022 pour na bateau pour mourir à bonne musique et puis production nini azanango. Donc restez connectés, branchés. Merci de tout dans l'émission. Merci aussi d'avance de bandeko pour partager biso, merci bandeko pour soutenir biso na musique, pour partager ba commentaires. Ça vient du cœur vraiment. On a remixé bien bandeko pour partager anga bamsuna habité. Donc restez connectés, branchés. Tout soit na cardinal Butukondo, grand parmi les grands. Bonjour, cardinal. Ouais, bonjour, Migeni, ma bonne année. Bonne année, Aigle. Merci. Bonne année, non, ça va, on continue na samba nzambeti. Ah ouais. Abombi nga malamu. Amoni pas bombi bino pe malamu, amoni ba so bombi bango malamu. Vraiment bonne année na bino nyonso. O to benga na kité, to komana kité, le biteke. Ce qui message là kité na motema boza. En tout cas bonne année, mais sinon ça va. Na fin 2021 au BT concert wapi kota ibona nina banani kota kikote nini fitela kyango wapi bon ben na fin de l'année nsango comme la kibiso ya malamu te ya liwa
Mais avant, on avait un concert dans le mois de novembre. Non, mois de octobre. En Orléans. Et pas à papa Albino Mungindu, restaurant, brasserie, Montfléry. On a Shanghai. Avant la côte à Massoula Sika, donc on avait Taïkouna. Et après, pourquoi il fallait qu'il n'a pas mis ça. Yuda. Non, Yuda. Et ça, Nzembo na makino. Malheureusement, ça n'a pas si. Il a qui n'est nga Gibson. Que moko ya ba père na nga ya boulot. Atoti kabiso général de FAO. Donc, et là qui moi passe jusque-là, dans ça qui est un peu perturbé. Donc, l'émotion collée là. Donc, pour le moment, le programme est allé à Orléans. Voilà. Mais année 2021, surtout plutôt ça le bilan parfois, Gibson, musicalement parlant, en 2021, les claques ont donné. La production, tout ça, il y a un félicitations déjà parce qu'il y a merci beaucoup. Plus de 100 000 vies. Et puis, côté clip, qualité clip qui toko. Merci. Et les kilos ont donné, et les kilos vite fait bien, aussi retrouvé pour l'année 2021 en tant qu'artiste. Non, en fait, dans l'Ingaba, tu vas comprendre, nous avons des gens qui sont mars, qui sont confinement. Vous comprenez, bon? Si vous avez mais parmi les meilleures chansons, on a bon, c'est 4. Parmi les meilleures chansons, on a 4. On a préféré tant on bimi vraiment. Et puis sinon, on a organisé ça. C'est la promotion. Bien sûr, quand on a faut que niveau de dépense, mais que je change. Je change. Je vais net na obimi sanzembo nanga yuda boy nangai na yuda na obimi sango po to banda promotion na mois de décembre atne image asalinga ba fiche atindelingai otakuti na fiche na wala ksa sokolingi atindelingai comme on dit l'on propose il dispose to une sango. Mais sinon sur 10 2021 sur 10 au Koloba. Comment? Sur 10 au Koloba 2021 au sont combien pour musicalement parlant? En tout cas 2022 2021 en fait 2021 d'accord le baquet sur 10 en tout cas le Kouta m'a bêté 6 ouais pour Nzembe beti Nzembe yokani ba sepeli na Nzembo ba sepeli na thème ba sepeli na maram presque nyos en tout cas na Koloba mais l'interne que côté promo pour promesse nga ki mona yeba kité au moni net mutumo sutuki tu vois ce que je veux dire mais ne vous inquiétez pas non ça promotion ba yeba singa trop tant on so bimisa yuda nangai ensemble donc no bimisa ngai sortie mondiale na yuda mais toujours album nouvelle autre pour ça cette Nzembo na yebi ke bat malodi ke non abimisi boy après 6 mois sous une année ce n'est que normal mais moni vaut mieux se retirer pour se préparer bien. Tant on m'a cambré dans le on reprend. Il y a un moment où qui tananga n'habite. Tika si qu'on appelle ça batun sango. Comme tozana mois de janvier, tobani vous la sika, n'appelle ça bon programme dans la sika. Donc mes fans, calmez-vous. Je m'excuse parce que dans nos sacs qui bin on a bini sayuda dans le mois de décembre. C'était novembre et comment qui décembre. Comme ça, on dévoile au talent. Donc, du coup, vraiment, vraiment, ça arrive à tout le monde. Et comme la paye, au monde a payé comme elle y donc, voilà, donc, c'est pas ma faute. Voilà. Il est là, au talent. Angayude, Angayude, Kolobate, hein. Ah oui, tout l'accent peut monter. Une conception qui tourne aux félicitations et puis merci. On t'a ça la fiche à Petit frère, ya. T'as bien. Yuda. Ah ouais. Disponible bientôt. Petit frère de Jésus. Petit frère à Jésus. Vous comprenez? Donc voilà. Donc pour vous dire que tout est prêt. Mais pourquoi petit frère à Jésus? Mon place na zate. Namoni pe tout de Namoni kasi bombela bango. Ah ouais. Bombela bango. Mon place na zate. Ya moni ba benga ngo Yuda. Eza Nzembo na yembi. Après na kata ko yemba na kena folklore na bini. Nenge ba Nzembo kale alaka.
Donc, papa babini. Mais bah yembi mais babini na sali bongo. Mais en tout cas, mais à part reproche au basalio promotion reproche musuni eza ou ba ndiko basalo to ba fanatique na yo basalo reproche musuni tini. Déjà ba fanatique no benga ba banani yo côté non. En tout cas pour le moment ça va fan na Gibson. Ah ba fan na Gibson. Ba reproche nini na ba ndiko balingaka yo à part. En tout cas nako na ebité tam so otana ba commenter na lo baboué. Bazo balaka likamoka promo. En tout cas, Nzembo, c'est bon, clip kitoko, vraiment nickel, thème que tu colobate, mais il y a promotion, mais cardinal, surtout ma fille. Namoto azana makambona ngabazo boyangai, namoto azana biloko ngabazo boyangai, namoto azana kimambala ngabazo boyangai, namoto azana bashoze ngabazo boyangai, zambela ngala salini Zamilangala salinini kolinga moto passé. Donc babina en tout cas Gibson Nzembo vena kitoko clip kitoko thème kitoko mamto kitoko mais promo mais après ba te promotion za la liboke za la paquet mais bato po imba pe sur l'art soko bandina nuna boy yo e place na uti tozaki no ngola omona ki ba idée na ngai na expliquer ki yo omoni ba to comme ça là nzambe ndenge tozui soki 180 000 vies déjà wana soki combien on a donc merci Seigneur mais si qu'on a promettre bino non ça la promotion mondiale na seule promotion na ba radio te non na ba radio a pototé te va pototé à part na koloba trace na koloba ouais exactement voilà à part na trace omoni ma te faire mususu ba radio na poto en tout cas nulle part. Maintenant, comme si nous avons voilà, j'ai compris maintenant, qu'est-ce que je vais faire? La ligne va tout évoluer parce que tu es ambitieux pour tout bateau pe barota là bateau bili balinga rayo bateau là non connecté na réseau na yo faut ba comme nini pour ba mona banzi ba Gibson cardinal so betika bongo omoni ba moko page nanga etandami Gibson et butu kondo so ko betika ka page nanga moko na tandami wana. Et aussi, ça va bien, ça va me faire bien si vous aimez, vous commentez par rapport au besoin mon amour que non, c'est bon, ça va pas, écris-moi. Batubazana Baliaven de la Zawana, c'est lui, à chargé à Makambwana, après ça l'information, na malamu, na la ligne raté, ma peste à la caca. On comprend, pour tout ça pour la yango. Voilà, donc je suis là, Gibson Boutou Kondolo, Gibson Cardinal. Vous allez voir, je vais me paraître là, donc voilà. Gibson Boutokondolo, orchestre c'est toujours dans Kinshasa, mais au Salabaté, Benami, qui va pour nous évoluer. Non, Migi. N'a qu'il le 31 décembre, le 1er décembre. Na beti, mon somme le bâtiment, il y a TV, tout ça, tu vois. Donc, n'a qu'il le 1er décembre. Donc, et comme à quel moment et c'est il faut administratif comprendre il faut que bon là tout ça donc en tout cas je vois jamais un mois et demi en tout cas d'abord qu'ils nous amènent à témoigner quoi attends la TV na voir en Nzambe na ngate en tout cas merci papa aux Nzambe na ngai donc c'est bon donc na renouvelé qui lobby donc na renouvelé c'est bon la région d'orchestre na ngai baza bien bango tout mais tout mois de décembre ba futamité ba 8 mais ba dit qu'il vient d'abord par mois. Nena bandi 2022 boy. Nzambe na nga pinir ngai. Nazo guwane pa papa na ngai. Opa o mokonzi. Na appelle na enveloppe. Ata 10 mais na enveloppe kaka. Automatique, même 1000 francs d'enveloppe. Na peut-être misère a 10 €. Ma misère a 10 $. Misère ba na bana. Ba 2 bana, 3 bana. Mususu na bien que père ba lifanto. Ana 6 bana. Ba mère hein, mais 6 bana. Donc du coup, à part enfin du que voyage, par conseil c'est bon. Mais nga batu na sala ine za la ba réseau na cheki na yamba cardinal aigle. Moi ba question yaki vite fait ba ndiko musu ba dinga yo ba zoa chance sur na yo te dans l'avance pour nous reprocher côté musicalement parlant côté musique surtout. Mais batu balobi ozo koka ba générique te. Cardinal yo na quartier latin
obina okamulo baluketu mais ba mise on dirait ba ko obini ça ote en fait parce que le lot na banzembo 5 sur 5 10 sur 10 nzembo lo kwa ngai na ba fête to obina ngo na ba boîte to obina ngo mais ton a poussé to ka na générique ya butu kondolo Gibson générique le lot tout le monde ba Robi le Mundi ba petit frère na yo tout le monde ba ndiko bele ba osala ba générique zo crochet ba Fabregas même ma Richie ba chip d'esprit na génie on dirait au concentré générique on dirait dans la négligence côté on a bien dans nos côtés na animateur monté au na couper ça makambo nazan animateur moko il est fort très fort soit la nga ezali ke 2022 bomona na balabala zo leka azali na persité alligator à Gibson fourmi à Gibson Trésor Tsumbu chef d'orchestre Zananjili il y a Gibson Igor à Gibson tu vois tonton Solo à Gibson monde na loba donc nazan na ba générique moko na sali deux génériques moko na sala 3 clips na Palm Beach na sepena ba clip on a été n'est que ça deuxième générique là le mois de novembre bima avant ngai na sali clip omoni eloko na moko fona ni moko sepena ona so omoni za bien te keba on laisse petit bloc à bololo mais ba berk tu vois donc na mon le temps na sara dans le cambo didi personne ngai ta ngai bo pa ingeta ifandi mon ngango bien ko sala tamie écoute na so tana ngai na se réservé que na bimisa ka pona bimisa ki kaka na so muto ba jawa na tengai moni na so muto teke na meka na so meka générique en clip ezama be oui que bino boza bat bosala parce que générique bien si vous avez na quartier latin bien si ba animateur ba sala boulot mais fracata na bino contribuer c'est générique qui peut dans va composer le kasi on so ça bon pas ça attend en tout cas janvier sur la bimisi na osala boy 2 mois même si on zakaka na 10 000 vies mais 2 mois nzembo 2 mois donc janvier ezobima fin février na bimisi tina comme na juillet tous les 7 nzembo aussi mais je vous promets bomba image oh na tala bino le 14 hein le 14 janvier tala ko bimisa générique na ngai wa bana ki makinu mona de fao oh mona profite mais mona de fao makinu nabi makinu mona de fao ouais. J'ai bien dit nabi teke voilà ngai naza mona Koffi Olomide donc 100 sur 100 divisé par 100 fois 100 fois 100 fois combien mais là ça Koffi Olomide voilà tout kondo toto ya ndi na sala ya nos na débit oza talentueux osala ba vocal mo etikala ba na mutu osala ba nzemo mo etikala ba congolais na mutu oza parmi les grands chanteurs ya mboka na biso lelo tona des albums et utobima ya ba congolais toko zapango te tona album ya Inosbi ne plus aussi chanteur yo ka album ya jeune frère no Inosbi Miguel likambo to sa une émission avec Kukurone et ça kayo nataka ba mission nataka ba mission nakola bateko otaka baninga te nataka bango tout donc na clip bimi na otala pona yeba so mission na sala émission pona yeba ke asali neni important na osala na bimisa natala ki ba clip natali ba noki nzembo natali nzembo na ngai tala na kombo ya Nzambe soki bato za mutema malamu soki batie ngai nos 5e té parmi ba rumbe bimi na Congo na 2021 et comme on li kambuya ya ba benga on na français pour nous on zo musala pour français le gato ba makambu ba benga on non fiche pété non connaissance comment on dit ça yemo là yemo recommandation pas ça et voilà pour au moins la boyo des avantages na milenge la oyo ki album ya jeune frère Inos non to tsaka ba finyo soka to chino Inos to avancer na s'appelle en générique na ninga zo na s'appelle en temps zo kota en avion tellement yoka ki yango na mangi yango ka normal na bidon na ko zo tenza la ka boy 6e jour ta zo ke en avion oh na senti pena que lengi après na kena parler na tia ipod na nga Louis Vuitton
naoyoka donc c'est bon et puis akenda ngo na ndenga mbanza matadi Inosbi abeta ngo ndenga ba Congo on est sous Afro Congo te on est sous Afro Congo te distorsion wana akenda ngo na sega ba Congo on a za matadi parce que j'ai bon bongo on a que matadi donc c'est ça ngala na poka ko bomba te ni na za boyoko na benga mise nyonso na ba obayamba te na ba basaka ba 120 solo ki to na benga ki comment ça s'appelle animateur na ki to kwa yima bi na bia bogaro Bikington comprendre asa ki bo mo ba ti to donc le gars ça benga ki un soin na bi comment cette politique to ko bon mon cardinal mais non c'est pas normal les animateurs politique to ko bon ndeni comprendre on a rigolé, on a parlé de tout, en tout cas, félicitations, merci. On a quoi bomba centimété, mais nous sommes au monde, tout le monde est bien, mais tant qu'on est bien, bioté. On va nous retirer la passe. Mais côté barumba, ne wana, yo te que rumbiste parce que yo za rumbiste. Barumba une obi générique c'est bon, mais côté rumba moni onde, barumba na beti inosbi. Rumba nena na yo quitté. On a quitté. Bon, ndegono c'est le état d'esprit. Ensuite on a album ne. Yanani? C'est le. Ça a signé mususu. Amis album, nous avons monté album. Naoyoka. État d'esprit. Naoyoka. C'est le qui non, non, qui était en commande Zambé. Donc ça peut informer que c'est le même album. Nabi ka bimisa, nabi ka bimisa. Déjà bimé. Naoyoka, ça fait combien de temps? Ça fait plus ou moins 2 semaines. 2 semaines tout kan Zambé. Na makamba de fa ko lingai. Na makambo ya ko bongola nga obikene za ega majar donc mais c'est bon donc Naoyoka. Naoyoka na commande Zambé. Naoyoki nos naoyoki sous déplique. Ouais, déplique. Déplique, hein, là, qui déplique. Là, yo kaka pas tala neni ba kenele. Est-ce na nako kuna bia. Tout a beti vacuum. C'est quoi ça va? Vacuum, moi likolo. Na ça va, c'est quoi pena a Kemalembe. Moni na Malembe. Ya opele ko ngana c'est héritier ba sene ki na ye a diminuer mu kika vitesse. Na moni loko moko beti wana vitesse kitimukie. Comprendre? Pour vitesse faut que ne toujours Zaiko JB latino. Latino monde ngwa Malembe Paris bandala titina yo corriger ba générique mais yo mo na corriger que simbate yana yo atammo ko na simbite te na bisa générique tengai ah non bimisa te ah non te va pas zele ko simba wallahi kala pona obina notika pena na singla pamba luketu mbwa luketu chien c'est ça comprendre obina donc ça dit na te na obina na mkongoti parce bata matamakino mais après la générique en tout cas bolinga te on linga ki donc clip on est mutu sur la clip na musique azoyoka na pas na yo mutu azobona bien amona bino bozo correspondre bien ce que communiquer mettre moi j'ai à comprendre c'est pas bon c'est ça que moi je veux on a luka moni mais le clip ça clip pas bien faut mais ça clip pas bien faut m'en partir à 5000 clip pas pamba moni amonto obuna ndenga bien tout le kambonga bien clip pas bien promotion bien pour basser la main yuda Chico Sombele akweli makambo Chico Sombele. Merci fidèle internaute. Nous avons un cardinal de MCBino. Nous avons un réel plaisir. Il y a un grand chanteur parmi les grands mots qu'on a vu. Nous avons prévenu la musique congolaise. Ça dit trop à s'imposer. À Tchaba Rumba. Donc, parmi les stars congolais. Oh, Lolo, c'est la première artiste qui est dans le plateau. D'abord, on a félicité Miguel. C'est pas bon. Donc, ça dit 3 ans. Peut-être au 4 ans. Non, 2 ans. Papa ne passe pas comprendre. Moi, je suis assassin na bureau, assassin na plateau. Je foutre la plateau. Je vais foutre la randa. Je foutre la pépane. Faut que la raboye ko changer. Non. Landa exemple ba kulutu na yo ba yende ko na yo ba collègue na yo o ya malamu. Téléphone yambaka. Ce qui moyen te pesa mutu rendez-vous prochainement au respecter rendez-vous. Qui au moni appelle oyamba. Nga yana yo. Na sala émission na bolo wa bonza quoi. Otuko yebe to na kipi. Oyoka kikaka. Voilà grand poète. Na kimi classe na matadi institut Mikondo. Na matadi na Nzanza. Na kimi classe préfet à TV à l'époque TV ya mukie wana ya mukongo etabwe. Ata mais ça c'est butu kondo non. Lundi na ton classe boule. Toi va là-bas 4 matiti toute la journée. Pénition. Pour ça émission na grand poète. Pas moninga TV comment on la classe on dans 5e année on leki na TV. Bolo wa bonza quoi. Mutale aleki sanga ina ba émission na beau frère na ngai Popol azana Canada.
mobile aleki na ngai Isaki Lembe Malila siko abengi Zakari Bababasui les mola Zakari siko le mola maleka mto le sana TV Zakari Bababasui à l'époque à ça l'émission dans les Barza RTNC non qui ma classe pour aller à TV no mola ngabozanta mukuli hapa ninga ngodo sading ça n'a pas comportement moko comme kitsa que au mon téléphone au ça lokola papa au monde des bongo na Cameroun bien bibinoté na Côte d'Ivoire et ça passe qui te Cameroun balo ba oh papa le mot passer mi gagner mais jamais mais ce qu'on apparaître cardinal comprendre c'est que ba un téléphone n'était qu'à moi jamais l'andra papa me passe na tant qu'on n'est pas ébiqué tout ça rende bien ça là ba oza bien la vie na tangi na papa na bola bonza quoi papa le mukelenge donc mi c'est un ça ka émission na yi atikne mukene kaka atika imaginer bien pour lobby oyebité ceux qui n'ont pas boye pour n'azara bien na bato pour lobby na yango bravo pour oyeka lobby parce na moni moi nkanda me continuer na vie na ko ya tala ba spe ba bureau bravo merci tambola malamu merci keba na poto libumuté pour so libumu da tout na nini pas tout na nini babi ke yom taw diriger nga o kitana kitabo ya kana porte de panga na ko yana ko diriger to commande ya bana ba koto en tout cas c'est bien bravo merci na nge pe na remercier yo ils avaient grâce na yo ndi to na plateau oyo c'est ça la vie jumso to sala no rendez-vous na Sambula pour na yambo na émission. C'est ça les jours qui n'a mon Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Tout à fait. Alors Jimmy Chimanga parmi mes partenaires ou ba côté du bogo na poche plusieurs fois. Tout ça la projet donc grâce à la relation yo pesanga si le loi sunganga to pesi moté Jimmy Chimanga soutenir biso. En tout cas ba meloman nyonso wana kende Belgique. So lingo kende Belgique numéro de téléphone ne ozana ngona no. To roche d'abord. Numéro de téléphone ne ozobi masiko wana. Au bengi wifi gratuit et puis aza ba papa moka miki ya ba cliff Jean Paul Gauthier appelle ça ramututu cadeau tchana yo sur bo tambole bo comme na 100 km bo koti na station bo kiti na mone moko azo ka 3 euros appelle si client nyonso po bolia. Je vous dis la vérité 3 euros yo fouti transport na 30 euros mais il y a na mone na azo 3 euros bo telemi café sandwich yo tam so bakisika 1 euro le sa au lien na yo au meli na yo gratuit aza moi mini frigo na kati donc Jimmy Chimanga un bon mopila kenda kitoko porte de la chapelle voilà porte de la chapelle to pesi moto Jimmy Chimanga porte de la chapelle et vent Tumba porte de la chapelle mais na Belgique na gare du midi na Ibis hôtel Ibis et vent Tumba patron na kati en vex to pesi moto vent Tumba to pesi moto na Douve Moweni to pesi moto na yana pesi bato moni awa photo cha de tout puissant junior bongongo to cha komboni awa pour bandi mapena za bureau na biso plateau na biso parce que moni lelo locataire okotonga jamais immeuble na ndako bato na lupango bato ata bozu hôtel pendant 5 ans jamais bo changer réception parce que biso awa to cha junior bongongo le tout puissant awa et puis to bono changer ba décor chaque année parce que ça chez biso to fouté là donc tout ça la confiance ngana respecter ko eta artiste tant que mukolo yango ba rendez-vous na tout na zalaka biso yamba na ba pela ba internet numéro na zara yanga d'autres yamba mututu to biso to tikali ba journaliste ba chroniqueur yoza musicien to alugo ba master musute ba na poste ba de ka musicien na succès ba to le kapete ba le ka mutu ba le ka kututé ba matoi ba la pouvoir monter mutu jamais le ka matoi Jaco de tout puissant junior bongo sala nyo soto cha kombono parce que biso to futé la té to sala pe na réception té za chez biso ki to bena vanando ling so ko lingo vani likono chi mako la moni na comment na fan na parler na zuka ngama na pesa information na ngai c'est na mo 10 000 vies to 15 000 vies 5 000 vies c'est bon na suivi pour Olympia peut on na 4 000 3 000 to itondi déjà Zenith serait tondi déjà la mona sali clip 180 000 vies Zenith c'est combien 21 000 francs il sait pas combien on a stade donc ça dit ni vini koni donc voilà biso trop c'est l'orgueil mais ceux qui na tiki parler na na valeur na yo na maramutu oza toujours dans l'avance qu'on est au gauche la merci na Chancel Mbemba Demidier pesa Rolanda biso Chancel Mbemba Demidier to pesa mbo to pesa Rolanda biso et puis Gelor Kanga na kati ya Cannes a obitele kuna na Cameroun a aussi la fierté ya ba Gabonais motema ya malor Gelor Kanga to pesa mbo to avancer
merci na gelo kanga une fois de plus monter maman alors de PC monter mais na photo mo ah na ina laksao na photo mo na ina laksao na côté ouais na ina laksao yanga on dirait yuna ex no mo même si ex no bien mais pas ex moi si na mo mbu kanga mndi yo torche ni bo kanyo tira mambugo mais ça il baisse le yeptenga ça bana ndako na mo sinama la photo tu tiens un peu internet ça c'est mon tu tiens un peu l'internet tu tiens d'abord internet donc photo ya yo na général des FAO na année 95 na 1995 ndi ba français ba lobara sérieux vous avez dans la quartier latin photo on s'est rappelé non quand même là je suis à l'école là. Ah, dans la classe, dans la 5e année humanité. Donc, au sérieux, les cas, bon, voilà, la bonza quoi. Ah, ouais. Je ne pas des fois, on a vu là. Et maintenant, ni sérieux des fois au prêtre. Il y a un podium, il y a un concert à des fois, il y a un test. C'est-à-dire, Montana a envie. Kabose, Hazard a envie. Jean-Louis, Hazard a poto. Blé de blé, Hazard a Théomba la baza. Comprends? Donc, ce qui est matadi. Quand je des fois à Monanga, nous avons le président Marley. Quand on a matadi, on a matadi. Donc, concert de matadi. On a matadi qu'on a la payote. On a payote, ouais. 95, 95. Ameminga abi, mon général, t'as la petite nabiso, oh, ayemba bien. Abi dans bon, ayemba bien, mais quand on a yemba. Nyota ya mama ndenge osalinga ye. Nyota la jolie. Des fois, t'es epesinga pasi posa kakala miboma tona mela poazo e. Yome mana yongambo. Mama katuna ngai soki ngala zange. Pona zangi nanga maloba ya koyebisa ye. Zoka bolingo na yo nyote tuko. Abina katana. Usanga ni. Nabina save logo tema moko malai. Otanga kao. Nabi na tanga. Atanga. On a la classe. On a âge ni na pesi âge ngai. Mais moi ça no âge moko na tangi mi se moko na mouvement. Nabi maman papa ba lingate. Taka biso père mbila. Na moi soda. Na botama na kalmité na kamolai. Voilà on do yima pe na notes marambutu. Déjà na betana. Tino no yemba bongo. Sina bimisa nzembo ebima meilleure chanson du Bazaïr. Tino yemba bongo na de fao. Ouais. Abeti nde kwa Nicole na Blaise ngo yondela pona na libala mama yakanoki na kokufa chérie olinga beti ngai fimbo mosi na ngai zonga noki na kolela yo abeti nanga mama numbi chérie na ngai yaka à l'époque dans la 4e année humanité nzembo 6 na Bazaïr nazala ki sponsorisé na brasserie ya munene ya mboka na biso Congo Coca-Cola. Viens à ici pe Mudumbi. Kaki baka nga. Babet sangai chaque samedi na hôtel du Toit de la métropole, grand hôtel comme hôtel du fleuve. Les kolokuna baben sa ba kondi, ba roi des bêtes. Na comment qui ping petit roi des bêtes, nza parler. Abiyo faut ça nga. Nga nozo monanga. Ba matadi ba yebi baza ba monanga. Nzembo na le komatika no konyoko langai. Kale même nzembo. Na bongo langa koma rumba et koma slow. Na beti sikonze moka suka confusion. Anga Gibson na kolela pasi na bomwana. Mama bota ebisanga utana bota makana kola kana pasi souffrance na bomwana. Pona confusion ya pasi papa benginga papa. Pona confusion ya bozwi mama benginga papa e. Ngana benga bango banani confusion na vie. Pasi na kobenga kojeni wakiangana. Maningana ngae kivero matuta. Maningana liefe ndongala maningana semblement tamaye atindela mo pao mutatinda genzembo na pire master na PDG mbambi kabongo asana je travaille bien ngai master il répète rapidement babia entraîner na cassette ya ibongo pour babia alongo la tina ko tian t-shirt par grand-père Boziana c'est quoi Eric touti azak na suspension pour systématique c'est quoi bourron pela na kosa mke eza yangote kososka ye siko burumpela masanga yesama German salimasta amataka makoma kana ba
tierce na ngate ce que vient bina nga zo luka voya ni boma po soka ye poto afutaka ni boma mbongo po ni boma papa ni boma aye mabanzimo papa ni boma sali papa sikoyo atindele ngai na cassette na nga azwa nga yoki juna kendaka via pesa nga transport PDG mba mikabo master coffee bazaka balinga basala ba mbale na kulingongo na sécrière po vient mon pas bazoya prendre PDG sécrière aye kotala na sécrière yema kazo pesa mo pa oko atali directeur à sécrière atali bo tchacho tchacho atali abi à sécrière vas-y di mais des fois le jour en après soukendeni si quoi des fois tout de ma voyage Afrique est belé alors et au ça que tant là comme on a que vient dans un combat qui cassette pas mon pao abina petit mon pao bina nga luka transport okende bon je me souviens que na kini zanga keka kin na ko ta master mo na oshwe atarabo fela mon pao lika na benz juste kaka à départ au kofi d'accord simbela nga saki kimambango rambaza soka komi mo so nzambe otambola kana ki bonzambe nzamba ko bongisa makamu na yo no komi na ba studio boy no komi na ba ndaku bondengo po zu plan boy nzamba ozana po otambola ko banga nzambe po soko so banga mutu ozana en face yeba ko banga nzambe so respecter mutu tema mne bonga te po o banga nzambe te na komi ko feza soka komi na oshwe akota mbala mo na kati jour na komi a telemi en solo la ba téléphone am le télécell a so télécell bato bantouré ce qu'on a suka tema zaki mo likolo bato na mose batiaka loboko boy tiebo na yakati bato ba tourner batiaki nzela ko mokota e kota kingatinga yo hotu ap no timata yo simba ite avoya simba ba masebele avant écouter na muto kwani ba kofiono kende ti tukotolo ba tester faut kindo simba pas diriger pour kofi pas nige yo kasindengo sabongo batebele ba baza parce que ça ba plateau beauté ba ça fait ba émission ba français pe ko le kayo ba ça ba teti ba mystique pe ba aspect ba beauté ba nini ba ça parce que ba za banda ko lokula yo na poto ba za ebele zo kana musana mo ndongo za courager bozo luka ozo participer na makambo premier fétiche no yango ko bossa na ngote faut diriger ba tout vers les dieux pourquoi se la diable makambo te po mamu so ba sa diable tout na ça na ebi na ngote nzambe mtapambola le reste là ça le kuta. Bref, tant on a continué mon pas après abina yema nze moko na yembi ngobila ay le lingana lela bolingana nga yariye ay le lingana lela hemera bolingo yoke yakumbinga moyela kaezo ngake otala ka musika kunepa yozali eloko bolingo ponini esalema boye motolinga ka un jour il faut que na ye va via temi va cheba atika téléphone go autalanga Suzuki ndeni ya kamo na so yeba te siko c'est pas ramazara mystique Rambo c'est Rambo asa mission yeba te siko non comprendre est-ce que c'est plateau ngapa siko no yembaka siko Suzuki abi atie surprise azemba bien faire tourner aleki ba bien abi ba yembaka ba mbaleti moi ce qui c'est ngaya mali eza makasi aleki ba bien ba mbaleti bout du coup abi na kota na kati ta kota na kati abi singa que ça demande d'emploi en ça demande d'emploi na bandi répétition peka jour donc en grosso modo c'était ça kota ki bongo comprendre donc ça qui peut faciliter mais okuta ba miseni na quartier la tête en kota Sam Chinto président Sam il y a Sam il y a les Modogo à Baramboa Bouron Pela. Il y a bien que tout à l'heure, c'est spatial pour Babel Anti-Choc. Mamalé Tupac, Zinabila, Nono Badiama, Fifi, Miss Yolo, Asemila, Claudine, Fille Guito Konani, Nono Badiama. Voilà donc, écoutez, maman, c'est belé, Binda Bass, Master Langai, Yanzambe, champion du monde, etc. Comprendre? Nakuta Bango Touana Yaondo. Ah, voilà quoi donc badan ba couture na quartier latin kuta bango tout badan ba couture ouais ba masani ba couture na quartier latin ngala kutanga ba belé o tangla tina kalati yo so ba yaki ba kutanga ba fali ba kutanga ba gypsum et ba soleil ba kutanga ah ouais bango tout donc atango bango wana latine o ya Olympia
d'après bangonga nakutana depuis que kutanga mais aya po ya zak déjà en mouvement déjà Ronaldo ça venait depuis R9 Sali Mastananga donc du coup na travaille trop alors ce côté kiss na mutu c'est tout le monde que non na travailler na comme yemba lokola babia na comme yemba lokola ri tuti associé na ngayo ndoye mama singana ngelo ke to binto matikeni na sani flemba lokola yi tu vois mais yemba bien non travailler sur ko bango après na ça sur ko voix nanga n'imposer voix nanga ça c'est ma kamie bandaki pour te clôturer dans liwa ya général des formes te pour na makambo liwa ya général des formes bambote ça bambote opesa mais lelo ozo général des formes za kota ya Congo central boza ba côté moko bana Congo central ba otala biso baza ibedwa na biso message ni to organisation ni bo sala koto les amis qui est to jour ni ko invité n'habite ce projet ça peut-être même sur jour ba okundana ki ni peut akuvani sabat article nga charge nga na par nga musicalement parlant ba donc tozé belé ba mission ba Congo na ba Kenya ba Kabose banani ba tozé belé hein bana ba Congo ba faire ba Tolbert Solo na BCBG hein tozé belé mais nga na par nga article biso mokumba de toza na devoir makasi po to meka ko bungisa image na été na oyemba na kobina et puis na makambo ozo mona bo makambo na ye donc ebunga te sala kaka mais nzambe mutapesaka yepeka mutazwaka mutu aseluanyaka epa nzambe soki akomi kosala choix na ye nde omoni mutu akabwani na nzambe en tout cas na pesa na bambota avant contre solo Chiko Sombele moteka bilamba ya solo maboko bank na ko tunga zwaka la rete promesse atu vient nanga Brice Lolendo ser nanga bebeti kelani madame Gucci a vonda nge di ya lievin donga la ndongi giwa banko semble matama pompe mo président adela meloko ndo kiamande fa pembe nadine nze dodo nzei mwana mavero et miliki nkela watenikisa edi panzu na Istanbul Yvonne Cheridiki Kokorisho Winnie Kembo Pati Mati Bikeka aser nanga na Belgique Patrick Molaveng le boss ya global de Cosmo Coco Boston Mabeka et Vala Makwiza vient ngai banda kala mutu emene ya Ivana Makuma la cause personnam vient ngai Vala Makwiza mon coiffeur à moi Salobunke Matonga Didier Axel JC Massamuna et puis maman Hortense mère H na Orléans bon tes belé to continue c'est mais logo otiko kubora batu to kozwa mwanze mo ya defa oté pour bande ko botra tsupalinga kebe mingi SPC ba na Congo central ba mourir à bonne musique bandulema en fait moi lo mo defa Solange na kobanga na kolenga na koloka somaliwa ya motema angamala mamala zwili susuli poma ya kolinga eske na kokoka kobosala Solange atawale ya motema nakobanga kolenga somoko nakobanga satana kotanga be basengi na biso tuboyana ekopesa soni Solange mama talanga ya motema moko petanga na faso ya koboma moto ali santose limatima randifu lelo tolinga na lobi tobana na kosala nini yolukelinga liwae gilwando na kokufa Solange gilwando Solange bolingo la linga ye na bela kanati na ye mama ye na lela bolingo ngana milela maranga moko ye na tikala likombele sanga moko mabe wa mutana watote kaite koluta yenga anga mawaye c'est chale
bandanga nalinga ye nano nalinga boye naleka na nzela yaliwa ye mama ye kabata ngana kanzemba ye bolingo elekelinga ebele na mongongo mama yakakokatelanga likambo sheri na ngai yaka ngana sekobela mama yakakokatelanga likambo oyo jojo mpe asonam apeti esila ngai pongi nalala te sekobanzabanzaka ya na butu le cardinal. Yamana ko kata das na zesa bina jenek na obinisa. Bo sa kan sa vient na personne mzama ka za na yo alimbisa mabe na biso tabata mokili kwa. Mba on peut s'appeler kambote pas kata na lokolo Roberto Cavalli mama CC na bandeli. Ta na lokolo mama CC Roberto Cavalli. Centralisation de Paris. Sandra Mzila Magi Semeli Bubulu Sesa o masa na ngai Thierry Mukuna élégant trio Bengila nakati yamo Akiva Makindu Gili Bilolo Tornade de Sap na otanga bakombo pomoni na bosa na te mais boza na boza on est mabete Tornade de Sap Marquis Setima nga masa na ngai Sephora Kacheti vrai chéri mama bani belé Bobo Jirji Yanga mon habillère Fifi Body nakati Angleterre ma sœur chérie Julie Mouila, ma sœur chérie. Natalia Mayasi, ma sœur chérie. Serge Lukoki, le Bogar Moroboé, manqué d'Orléans. Yolegi Bango. Prozeki Lukoki. Sœur Nangai Suzanne Chimanga. Kokombala, mes condoléances. Tous un concert le 23. Et ça, concert pour un hommage ou bien? Un hommage, il y a voilà, merci. Et ça, hommage, il y a Nanga de Fao. Voilà. Wapi. Na Orléans. Et pas une bête qui concert, on n'est pas papa Nangai, le seul. Unique. Garçon Paris, Garçon Paris. Filmé en direct, ouais. Garçon Paris, Toya Orléans, donc. Papa Nanga Abinanga Gibson, Solana Miguel, Papa Papa Mpasoul, concert acoustique. Na Orléans. Na Orléans, na Oyemba Ngamoko, Metenge Bazo Beta, Naba Binga Bass, Naba champion esthétique, Naba Fofo, Naba tout Beta quoi. Donc, et ça lève dimanche 23 à partir il y a 15h. Donc ce que le mot réservé déjà, je vous confirme, pardon. Et la musique on appelle Sambote. Je suis en train de répondre la ministre Samboka, Jean Makamna Maboko, gouverneur Yamboka, Francis Mafit Makamna Maboko, Babel, Clément Tsumbu, Makambu Yangwana, Newman Massamba, Makambu Yangwana de Castro Fidèle, Mwanandeke, Makambu Yangwana, Bibi Ilunga, Belle-sœur, Makambu Yangwana, Renaud Pondela, Makambu Yangwana, JP Le Boko, Kolo Histoire, Sœur Nanga Sera qui a madé Mabiala, et puis Maria Quadra Kisuka, Maëlle Santo, Santa Maria Suarez, Omayula. Puis voilà. Voilà. Dans la vidéo, moi, je retourne à l'Axayo. Encore? Ouais, dans la vidéo. Ouais, vas-y. Tu retournes à l'Axayo, mais la vidéo à Kala. Yakala. Ouais, la vidéo à Kala. Yakala vraiment. Il y a pas ou bien Matadi. C'est la terre. Tu as vu tout aussi rapide dans la vidéo. Attends. Ah, mais oui, on a Matadi Minga. Chaque fois, on défend d'abord la Matadi. Et c'est là où on est sur Mouton, à Boton Matadi, ma ouanga, qui a Boton, à Zolo Bagada, qui nous ont cabindé, tout Angolais. Non. T'es battu à Zapper. À Boton Matadi, c'est la question Sony. Quel Bagada Matadi. Vidéo, c'est rapide. Voilà, ma sœur handicap. Voilà, Fali. Natchasson. Il est bien. Gibson, ma sœur Gibson, sont apparaître devant l'écran. Sont maintenant Momi n'a pas changé chaîne. On sentit que Momi doit sentir que Momi a réagi au faux. Oh, tout bien, on est belle époque ou bien tout le banin. Oh, ça émission n'est bien, tu fais le problème. Non, mais ça, la vidéo, tout le gars a fait parce que il y a mon cabine. Bon, ben, il y a encore une belle époque. Sérieux, c'est la galère ou bien vous avez un temps? Ah non, tu as comme boss déjà. Ah, sérieux? Ah, oh, deuxième fois, jamais quitte.
Ah ouais, deuxième voyage à Porto, tu es patron. Ah ouais. Ah, dans la bosse déjà. Donc déjà, pour la team, ne serait pas aux Anangangu, au son peu babaïnzo. Deuxième voyage, Kofi, on a libéré Binobino. Kanga bisote. Des ala. Tu es bakanga bisote. Jakoko. Confiance ni confiance na pour boki matin na poto no voyage ne. Ah ça nini? Confiance ni confiance na bino pour acheter bino ba mettre pour ba sécuriser bino boki matin. Confiance nanu ya biso na ye. Donc ça dire ba ministère na ye na vie na bango. Le reste tu es baraté. Ngai to kabona ko fi na aéroport. Hier na première classe biso na manima. Tabimaka liboso ye. Bon via ça kende bubuli on la joie ba kenda bango déjà na ba tipika ki tenge ba tout ba kenda na ye. Comprendre? Surtout que hôtel na biso. Après ko beta concert premier concert mona na mwana bendana téléphone kaka. Donc to beta na beti 10 ans na latino 10 ans. Ataba 6 voyages à Porto ya Paris. États-Unis na buté so nous combien de fois sur 5 fois. Londres coûte na buté coûte na Afrique 100 fois, je sais pas. Mais tu as vidéo pour toutes nos questions amitié vous on a fallu Nathalie ba clip parce que nous ton la blog on parce que na beke no hembo. Amitié vraiment vous avez on a fallu. Il y a un allé qui des ba cousin, des ba frère. N'importe qui n'a pas expliquer grandeur amitié on a et arrivé là faut qu'on nous sozoyer mais fallu penda ya longolio manès déjà net ma tumboli. Donc vous avez un amour n'habite bono tamola ezeka bono la solution amour wana ya TV des ba clip il y a des émissions to na vie en kati na ninga kati intérieur ndé mo lo ba intérieur avant de répondre yo au posant la question oyo na contexte nini na contexte nini yo biso to bono mona que elle aura ndeti biso za na mo pasula boy ndeti to zarane boy to zarane na ninga intérieur na ninga pané na kinda ka chier ya ka senga donc makamne na yebi pe makamnanga so dans un problème na bete la raye yebe so pour bete la nga yona yeba amitié yo na fali na intérieur ndé lo intérieur beaucoup mono ko mona na ba pané na ba chambre bo la tra ba ndé zala ki doki ezaki vraie amitié na ko yebiso le kambo moko boye na vie ceux qui bosu bokoli mona muki azala raté mukolo ala raté ceux qui bo travailler ensemble na musala age ala raté le gars est chef nayo il a pas osé chef baleki voilà question ezaka yote na comment ko boya ko répondre batu yango po musa tout na ngai po aluka na réagir mabe po batu batala ye batu afali ba finga baloba ne banga baloba po na kombo ya aigle na zo bango na zongisa bango et puis batu te moi clique moko boye banga ba salir biso moni master na ngana d'abord ça ko le kamoko bo nana alambelanga azako lambelanga na mati na ke ko lia fali azati je mange oui nanda ko fali mais nanda ko fali ko donc masalanga c'est là ko ko mamango ko bana na c'est sur so ebani to la grandeur azati non grandeur qui amitié les a dit pendant que master azati momine pe na servi yo c'est confiance c'est ça famille tout bazana c'est ça non pour la confiance donc voilà bolingo c'est ça voilà donc non fallait non les gars parler siko non mais azakuna comprendre quand tu peux maman bloquer ça ou les alliés na beta la leki na ngai kas aleki na ngai na kila ndako na kutipe makosis na mbetu na ngalali oh makosis ata hop nana on a bimia ke marché azoya tiki makosis vous avez combien moko oui fallait ça qui na pas de marbre ma ça qui na mbetseke donc ça dit pour qu'il tape na nga fallait 5 minutes avant na koma na mon frère kuna donc mbetseke na 5 minutes donc soko le ngoli wana nana na mère ba comment ba pire makosis na philologie ça dit ndezi mona ya bokolaka philologie makosis tu vois tout le monde qu'est-ce qu'on a qui amitié ya ko loba kutu te to c'est un frère na ko beta iso moko na loba on a TBT hein to la fali mbetu moko master nanga et comme un mot tu na ba question ba vie ya ndenge ya on ma kam fala ça lelo to loba ngo kala nga funa sala ba funa beta na ba stade ya fa simba nga fa makambo ezala wala fali mtana loba loba ya nga be ma ko tambo ya ko simba ya comprendre ya ngai
fala betanga li sola biya nga na koto hôpital fali ipupa masta na nga di cap planeka aigle ko la ngai abia koto hôpital likola fali ezali likolo bona babengo traque ya bata français traque la traque bo pendant 6 mois na poto tunaki sasa na kama ministère tiazana nous sommes ba 15 ans ba 14 ans ba médecin ba libaka ta fali lokolo maman Monique maman fali personne ma maman ce qui était ay ba kota moi nga lokolo te wa fali ba biso ba na chambre na butu foto lala bakata mwana nga lokolo te bakata mwana nga lokolo te nzambe mwana nga kitoko mbali bofala sa maba bofala ta maba fana mbetu bo ata mera bo bakata mwana lokolo po e oui mais trop mais tout ça ni pour ko mwana nge bonga mba sacrifice pa banda to so akaka kisi comprendre donc ça dit ayeb sanga makamu na ebele na pe na fungula li oyanga soko tuni ya ko ebisa yo nga lobi ya ye so tuni ya ko ebisa nga ah ya talanga ibo ya talanga yanga fife simba tonyoka mitona ba vie donc on était ensemble même les qui n'anga timba malila azana Canada nzuzi malila azana Suisse tam se passer ba 5 ba kutana raté oya kenda kuna Suisse abala oya kana États-Unis abala donc ce qui to kabani ba voix so comme tala makambo ngolo balanga siko mais masana yo ndeba balanga masana yo ndenga nini okokoma motema mabe pamba ningi batu babazwa bakota confusion entre ngana fali pona aigle est-ce que comme aigle c'est la fali nini na ki fali comme aigle au sa Gibson nini na ki cardinal comprendre donc nous sommes nini il obela batu ya mona ki na baki non nzambe. Non, ça, c'est une émission. C'est que l'émission n'est pas ça sous Kanayo. Na n'était. Si ko sous Kanayo. Merci. Na outé qui ça, na leki attend na TVT à part. Je me tabeng ça juste pour na 3 minutes. Na boya ki émission na boyi. Pour na boyi que oh le maman be mon motema ba na ba koli moi c'est Flogie d'Orange. Bravo maman, je t'aime. Ah si licence. Ah félicitations. Na peine. Félicitations. Voilà. Et puis, Mélodie, assise na Beaux-Arts, gradué déjà. Toya, assise na Orléans. Tani va moutou de nous finir à TV. Toya Boutou Kondolo. Parents français, mon avis de chic. Vous comprenez? Kalamine te, jada Boutou Kondolo. Auto de chic, akumba karlemo. Parce que tu as moutou de nous finir au côté la ransoki. Donc, ça dit, la vie c'est comme ça. Les qui n'ont besoin d'être mais à mon père, mon frère, non, ma grand frère, non. C'est la vie, n'a et la fierté dans Gibson. Mais, nous avons sabinu. Ben que mon amam wa benu. Mon amakambo na bino. Mais vous êtes les seuls. Vous êtes parmi les seuls. Narol bagayu monté. Oui. Dans la mission quartier latin. Vous êtes on a remarqué musicien. Nous avons un musicien bon na matadi na moto qui matadi ne yo sola. Ça dit qui m'a testé. Mama kambo na bonga bako marque 12. Elle a matadi po. Et ça yo ko se bala matadi wenge musique. Que se bala matadi. C'est quoi qui 12 ans de ba matadi. Tu n'as venu na uwera ya wana. Awana nga webisa o. Vina nga jiba ko webisa. Pas ça wana. Didi Masela. Matadi do ko bala matadi. Bari ko bula mbemba. Comprendre? C'est quoi qui m'a ko 12 wana qui marque esprit na makambo matadi. Matadi. Que ba yebi ki bataba. Marque. Mais comment on a eu ça, mais vous avez une émission au remix de Kono Fali, au Chouali, au Chouali, par rapport à Master Moussou, ils avaient sur les na TV, font ça régler Fali, les taquiner, les total à la émission de Kono Moussou à Missé, au Bétana Bango, Bozana Bango, pour y avoir réalité. Bozana Bango, fallait l'évasion, il y a parmi les musiciens, il y a Master Naye, ou Ataba Mon a raté. Tu t'en fous de ça, mais ce qui a ça, il est comme malam, ça, il est comme malam. Obenga penga migi fali tala tu benga na migi non comme les calamine ta répondre merci c'est ça oza premier mission au bazalane ba master naye oza na monde na raté c'est aigle ba bino pété c'est aigle ba massa mususu mais pourquoi ba massa mususu par exemple aigle faut moi la musique parce que par exemple soleil na fali bazalana ba problème depuis quartier la terre voilà comment que na polémique question te wana ku voilà zapetika na boy na boy voilà le moi déjà ok
batuna bango voilà la côté libulu alors que moke wana Gibson te wana makambo Gibson mais comment on a fallu là la Cannes et ça le plaisir bien ou pas devant président ya mboka Cameroun na comment qui papa na comment qui félicitations mais si quoi azana likolo ko répondre ngai tic tac ce qui répond kaka aya merci na soki wana po tala kaka charge nyoso komi nango yo le komaka ya ndenge ni ça va tout ça tanini batu siko baselaka batu siko baselaka eloko wana comprendre azela ke fala alo baramaye ke ya ça va ya on est bakwela makambo so na bika ya bonne félicitations ah merci ya c'est bon reconnaissance même nzambe na tongo soko la muki na tongo oyebisi nzambe kaka merci Seigneur nzambe azana sengo po nzambe azaka fan na biso nzambe asepela ke eloko moko esali eze reconnaître ke asto sali mais biso toto mo loko anyamo na muko tenika okei donc to bosana babolamu o muto asala yo otaka le présent donc merci voilà merci cardinal merci de retour à la Nibiso merci de retour à Pessibiso Misu pe confiance au Pessibiso plateau Nibiso Sika premier artiste de Yambié vous partagez Biso comme il faut le 23 les 23 aux Aléons tu vas me pardon le 23 papa Libino na solna ba papa mo pasul hier azawa na solna mige na équipe tout okoya net aux abo tokoya wana le 23 concert acoustique hommage il y avait ngai Sénéchal comment na otaki Orléans na ki déjà ce qui na otaki na papa Libino lobi na butu na longa kuna ba 1h30 na longa ndako 7h du matin vous et moi j'attends na ba kiosi na bimi na tongo musoki -4 na Orléans -4 suka na kiosi encore parce que ta mission est ba aspect moi tu vas vunga ezate fo obikaninga de ce que bettinga moi genre mais toya pendant une équipe complète bana Orléans bana Tours bon mon équipe makambo salama qui premier tour ce que deuxième tour à revoir vient ngai Adamo Sasa na bossa ne combat petit nanga wana en tout cas le 23 dimanche à partir de 15h tozawana concert acoustique kaka banzemba de fao invité surprise bah ça va bosser invité surprise c'est bon même si nous m'avons invité la ngana sabino surprise bah même que les sama na sama na Orléans invité surprise tout le monde appelle Rambo invité surprise merci na Guy Baïna colonisateur de la SAP monté maman Sylvie Baïna na kati Italie Douve Moeni roi Bilamba na kati Angola merci na papa mon pasula merci Michel Kombe Aigle merci de retour bazali connecté branché Léo Mokolo mon ami na kati ya Grenoble Léo Mokolo merci les tout puissants junior bongo union européen nazo beta masasi na Saint-Denis bobanga ti bato ba kufa eza ba concerné bato ba faire nazo beta masasi en direct à Saint-Denis les tout puissants junior bongo union européen to kocha kombo na awa locataire à ton immeuble jamais dans le pan ozo foutela eza yo to Jimmy le grand pilar bossa Jimmy Chimanga port de la chapelle de Tofa solo qui de Belgique Paris vous pouvez confiance to bongisa chaque année to bon modifier à tout foutu 5 ans à hôtel bis on a droit bon sa réception et très là na décor à réception ba réception tout cas monsieur c'est merci en tout cas derrière en tout cas ma frère courage en tout cas félicitations non merci félicitations donc vraiment merci nazo pambola yo nzamba zana yo aboni bu yo mama ko aigle ke bana yo petit yo ke ba yo en tout cas yo pambola yo la chute nzamba zana petit ko pana en tout cas bonne chance bonne chose courage